Mbote na bino nyonso bana ya Congo bisika bomesani kolanda ngai Patila Bel kati na www.masoloesika.com. Mbote na bino nyonso ba bomesani kolanda ngai na mboka na États-Unis d'Amérique na Europe partout bisika oyo bozali Asie, Océanie pe na Afrique mobimba. Vraiment mbote na bino nyonso. Lelo tozali bongo le 4 juillet 2017 na embeli bino bongo ndeko na biso papa na biso oyo bino nyonso boyebi na kombo ya Duki Wakanda. Papa na biso azali na biso awa pona kolobela ba actualité nyonso politique oyo esili koleka na kati na mboka na biso RDC. Kasi yambona yamba papa na biso na kopesa mbote na ngai na lombango epa ya Black Mombele Goliath pe bambote na bino nyonso ba résistant pe ba résistante. Vraiment tolanda papa na biso o nazali koyamba ye na mwa minute ya muke matondo mingi. Allo? Yenge mbuta boni? Kimia. Oui, mbuta matondo mingi na ndenge ondimi ko répondre vraiment na micro na ngai na kolinga vraiment otalisa bandeko po mingi esi bayebi yo mais talisa mwa bandeko oyo bakoza occasion kotala ona mokolo lelo talisa bango mwa na mokose ozali nani? Yenge matondo ngai mbuta Duki o na mesala mi ko répondre yo nazali membre ya BDK pe membre ya BDM et puis nazali membre ya plateforme ya les amis et les soutiens à Nemo Ndansemi autres senga na bandeko nyonso et sikano de la monde entier beaucoup na Facebook soutien à Nemo Ndansemi pour soutenir pour la milulu nyonso za nango pour la fonction za nango pour la libération ya Congo matondo. Vraiment matondo mingi mbuta na sepeli koyamba yo lisusu na mokona lelo tokoleka na lombango na masolo na biso ya mokona lelo tomoni le 30 juin oyo ezali mokolo oyo to fetaka to indépendance na biso l'indépendance ya Congo kasi tomoni ya mbala oyo moto oyo batiela biso na mutu ya mboka oyo babengi na kombo ya Kabila o batela biso na mutu ya mboka aboyi akomi bon toloba akomi mokanda yete akopesa ako-organiser feti wana te po ye azali nzoto malamu te azali na malade azali kobela kasi tokamwa na sima ya mikolo mibale to misato tomoni ye wana na kati ya Addis Abeba kuna mbuta talisa bandeko baye kolanda biso akei kosala nini mutuna liboso pe pona nini asabote feti wana oya lipanda o bapesaka biso na kati ya mboka na biso matondo ya bon Hippolyte Kanambe oyo babengi Joseph Kabila ya conscience na iba ndiko sala ke aza illégal na Congo et en plus de cela pendant mandat na ino so pendant 16 ans asali na Congo asali eloko moko te eloko ya asali ya makasi ezali ko ba congolais ko faire violer ba congolais. Alors les Camerounais ba congolais ezalaki te wana di raison liboso bilan na ye eza 0-0 il n'a rien fait oya ko ba congolais su ba congolais ba kondima ye nyonso azoloba o modernité o nini bato bazala nzala bazala pasi ba solaire ba fonctionnaire bazala non payé bato bazala non payé plusieurs mois pasi eza partout na Congo akoya koloba nini akoya kokosa nini et soit ni opesa sous bato et puis ye mo conscience na yezo kosala aza sous président et en plus de cela na veille ya indépendance
balia ba pomme de terre na hôtel ya Donald Trump waza président américain waza na mbongo ebele azana ba hôtel ebele bazangi na Washington hôtel na ye mais baboyi koyamba bango ezali soni pe mawa mingi pona Hippolyte Kanambe o bato bazobenga Kabila aza imposteur l'air yango ekoki fo alongwa baopposa nyonso bamona faiblesse wakomi nango batelema tobenga na ye matondo yaya Mbuta nayoki outi koloba ba lobbying momoko oyo ezali j'espère ezali na monoko na anglais mais talisa bandeko o bazali kolanda biso elakisi nini na lingala lobbying ezali lokola atolo baneni ezali commissionnaire ba commissionnaire oyo bazali eza partout na ba parlement ebele ezali mais makati za États-Unis lobbying numéro 1 ezali ya ba juif ya mibale za ba belge oyo za na Union européenne bango baza batu oyo basololaka na bakonzi na mbongo wana bakoconvaincre bakonzi loko bakocorrompre bango ke bayokela ye mawa bapesa ye chance a changer constitution azala kaka président mais na lobbying wana so bakei bapesaka bango banini bapesa bango bapropozaka bango ke non soki bopesi biso boretiri botokopesa bino marché boye bokozwa marché boye mpona bango bameka koinfluence monde de façon ke ye atikala na pouvoir mais problème ya Kanambe ya kotika na pouvoir yaya ekosimba susu te parce que ebimi deja na poasa ke aza rwandais vis-à-vis babandi kosanza ye bayebise ke non oza rwandais bakongolais si bayebi il faut zonga na Rwanda ozonga obima na mboka wana bayebisi ye soki mpe akokende azala na 9 pays moko te oyo eza frontière na biso eza na 9 pays eza frontière donc bapays wana nyonso eza frontière na biso ava na pays akende mosika yango azokotala soki bapression eleki ya kokima parce que bauti kosomba mwa ilo ezali mwa ile moko ya moke na Seychelles ezali mboka moko eza na océan Indien eza ba ile ebele basombi ilo kuna nani oyo Kanambe oyo ya mwasi azoko Janet Kanambe bazokotonga kuna barwande belesi bake kuna bazotonga bavila bazotonga lopango eza na kati ya ile esika bango bakokende kokima mpo babatama mais place bango bakobatama eza te ezala na se ya mai ezala wapi ya kokende suka na ye ezali akokende na tribunal international na Hollande matondo yaya Oui, suka na ye eza belese kokangama na maboko ya bakongole tope tokomema ye na kati na CPI biso moko tokomema ye ti na mboka ya mondele awa tope tokosilisa ye kaka na mabele ya Congo kuna kasi mbuta tomoni États-Unis d'Amérique na Union européenne bapesi 17 personnalités ya pouvoir ya Kabila basanctionner bango alors sanction na bango wana o batali bapesi pa 17 personnalités ya pouvoir ya Kabila ezali ezali pona ko forcer Kabila uniquement à organiser ben élection pona yo omoni yango boni matondo normalement ebandaka ningwana l'air Mobutu pe avant longwa pouvoir babanaye ko sanctionner ningwana azotia mutu makasi neti ye batu na ye bafona ko affaiblir bango parce que bato anoso baza ba miyibi baza ba grand ba miyibi tout baza wana ba généraux banani neti général oyo François Olinga aza vendre la drogue aza na nationalité allemand bato ebe na Allemagne bayebisa biso ke azala kota prison pour la drogue tala bato ndenge wana bazo dirige mboka wana lo bato banani bakalevo oyo ba grand bato ba criminel baza ebele batambwe mwamba basase banani oyo terroriste mende azara ba dossier terroriste baza nango na série ya Zaire bango nyonso ba rebelle batu mabe babemisi mboka babemi naku badefi bambongo ebele ya mboka bana bango bazotanga na étranger bana ya kale barefule bango na États-Unis baza na bambongo partout basanctionne bango ezali mpona koyebisa Kabila ke non tozokobanda na malembe soki yo oyoki te ekóma na tour na yo eza mpona kotia bango pression bali mpona baélection mais yaya mpona biso baélection mindele bazolingela biso eza baélection ya mabe
Oui, biso moko to sala makasi pona ko libérer mboka na biso po mondela zali ko banga kotia congolais ya makila na mboka wana po aza ko banga congolais azwa pouvoir sans aide na bango yangelo ko za ko bangisa ba mindele po bango balingi tozala toujours na bowumbu na maboko na bango. Mbuta to moni ne mwana semi awa apesa ki discours na ye auti ko pesa discours après ko pesa discours na ye ya audio o asala ki bato bele ba mona ki yango ne mwana semi auti ko pesa discours na ye awa bimi en image ye moko en personne alobi asilisi tembe oyo bato bazala ki na yango maloba mususu akolo ezali tembe tellement kaka congolais mutu ya tembe azali kotia toujours tembe basali ba video lo lengi na kofinga mais tokozonga sima na mutuna oyo na kokota na mutuna oyo etali ba évêque ya Congo ba évêque na biso ya Senko ngai selonga na remarquer tangu ne mona sema sali discours na ye après na sima na ye komona ba évêque ba bimi ba lobi ete le pays va mal. Le pays va mal, Congolais à tellement. Alors, Congolais à tellement. Uniquement pour la élection, pour Kabila a respecté la constitution. Il y a moi, on va bien être peuple. Le pays va mal, peuple congolais à tellement. Alors, yebisa bisombuta. Pona nini bango ba évêque bango to ba memaka ba vandisi Kabila à partir le 19 décembre timo kona lelo to beti ba 6 mois ba 5 mois. Alors pona nini kaka lelo après 5 mois po to yoka bango lisusu te ba tombwami ba lamuki ba ekolo bate le pays va mal ezali pona nini matondo ya nengo lobito kozonga likambo ya ntaka mwana nsemi ezala rapport yaya mindele bazana posa congolais te azwa pouvoir naza silibiso sozo pona mikolo na ba réseaux sociaux mindele moko baza parlementaire européen oyo azoloba vis-à-vis ke bayaki koenvahir Congo bazwi Laurent Désiré Kabila lelo bazwi Laurent Désiré Kabila akomi na pouvoir basalaki nde bacontrat na ye mais lelo akomi alakisiki patriotisme na ye abalukeli bango aboyi bacontrat wana baye kozwa deso baboma ye na ndenge batie oyo rwandais ya Hippolyte Kanambe alias Kabila mpona bamanipule bayiba problème ya mindele eza yango wana. Alors lelo bayoki mbela ya kaka mwana nsemi bayebi ye koleka biso yango wana balobi ke non soki moto oyo ameki kobengana Kabila biso tokozala susu na pouvoir na mboka wana te baye kolamusa Senko alamusa bacongolais bamarche mpona baoblige Kabila ye Hippolyte Kanambe andima bacor ya Saint Sylvestre oyo basalaki wana batia Félix batia bato wana nyonso ye Senko a égal ya pape égali ya mindele eza kaka esclavage. Alors biso mpe tokondima yango te bazolinga badejoue ultimatum to appel oyo ne mwana semi apesi po bayebi ke soki lelo congolais 100% azwi pouvoir ya Congo wa n'importe qui nani akondima jamais bakata bandeko na ye babomaka bandeko na ye akondima yango te mutu akondima yango aza te akobalukila bango epi bayebi bacongolais balingaka mboka na bango mingi yango bazosala tu balongwa batia mutu oyo akowuta mpa na bango oyo bango bakodirige ye donc yango wana batie Senko abandela makambo wana nyonso akotisa makambo wana Hippolyte azolinga te mais tina suka le mosu Hippolyte akondima mpo basalaka tricage wana yango ezosenga ke avant date wana tokozela décembre te nde bazoba o décembre te avant bango basaleli biso tosalela likambo tobengana barwandais tobengana bango bakende batika so mboka bo toyokana biso so bana mboka totambusa mboka na biso na lolenge na biso matondo mingi tolandi discours ya ne mwana semi asili kotalisa ba Rwandais alobi na ba Rwandais ete bazonga avant le 7 août na kati na mboka na bango pour le 7 août wana ekozala benda bika le 7 août wana ekozala vraiment départ ya ba Rwandais nyonso na kati na mboka na biso Congo atalisi biso ete bazali 3000 kasi 3000 wana toyebi te soki bazala banani mais atalisi biso ba nombre oyo bazali kuna na kati na Congo mais mbuta le 7 wana
esengeli tobetela yango sete tobetela le seti wana sete c'est vrai que ezali kobangisa pouvoir oyo ezali na kati na mboka na Congo bazali kobanga ete ne mwana nsemi abengana bango nyonso asukola mabele ya Congo ekoma propre ezonga ndenge tozalaka kala beta mwa sete na le 7 août 2017 ya liboso ya na kwesa bandeko nyonso ke mutu véritable opposant la Congo lelo numéro 1 ezankaka mwana nsemi ye abangaki te malgré la frustration abangi te alobi vis-à-vis ke Hippolyte Kanambe le taxem de Dar es Salaam zonga na mboka na yo parce que c'est non politique teinté de spiritualité et puis lisusu yaya mutu ayebi ne mwana nsemi koleka mundele azate mindele bayebi bien bayebi force ya bonzambe oyo aza nango et puis ye Kanambe Kabila ayebi force yango bamonaki yango na makampagne lelo azalaki na ndako na ye 5 armée baye wana bazobeta bamisile wana ezokobunga babeti baarme meme drone ebwaka baminduki drone ezokomona ndako ya ne mwana nsemi te ekomona zamba lemizomoni mai baye na camion ya mai ya moto wana bapopa ebaluka mai ya malili bapomba gaz wana ebaluka parfait bakongole ebele bazokotia tembe yaya na kotalisa eloko moko elekaka avant ba 2020 badane 2009 batu ya aner baye na lupangu ya longi na makampagne na butu bazwi minduki babwaki na kati ya lupangu bazwi kapo ya basoda bafiniki minduki ebele mibale batikali bazokotala na butu vers ba 3h du matin batu balali orge kaka na kati ya ndako azomona ne bango deja azomona bango me atalika atala mambo azosala oyo babengi bato ya MONUSCO ke botiaka tembe ne mwana nsemi aza na minduki tomoni minduki na lupangu na ye bata MONUSCO bakomi wana na 5h du matin babeti porte longi ya bibi atuni nini ote balobi yo bomaka minduki na lupangu na yo bato bakanga yo minduki eza awa yaya bakenda kofungola minduki mpe babombaki minduki ebongo bakoni histoire vrai Kabila ebi yango basila mayele minduki wana ebongo bakoni bamuta nyonso bayaya nyonso oyo ya BDK bayebi histoire me bapolitisien bayebi yango donc kaka aza mutu akosakana na ye te aza motindami oyo batindaki mpona kolibere mboka wana aza motindami oyo batindama mpona koteya biso yango bazobenga ye longi ya Congo aza nkaka nde bazobenga ye mavwemba nkosi donc akosala miracle ekosalema bandeko bobanga te le 7 août eza journée ya libération ya Congo bobima boyebisa bandeko na bino nyonso oyo baza na Afrique bino bozala ba États-Unis awa na ba Europe na Asie partout bandeko babima me bayiba te babuka eloko ya mutu te bobima kaka libanda bino bobima kaka libanda eloko moyo kosalema te bokomona bitumba oyo ekobetama wana bokomona ndenge barwande bakokima Kabila ayebi yango baeuropéen bayebi yango donc bandeko nyonso esika nyonso bozali bobenga dia bandeko na bino na Kisasa boyebisa bango na Congo mobimba eza Kisasa Congo mobimba batu babima bobanga eloko te bokomona miracle oyo kosalema bamukulu bakosala libération ya mboka wana mabele oyo eza ya Lumumba mabele oyo eza ya Kasavubu mabele oyo eza ya Mfumukimbangu ekosikwama ekozala libéré et puis libération oyo biso tokosala biso moko eza na pouvoir po tobima na esclavagisme po tobima na bowumbu oyo tonango ya mindele oyo batielaka biso kaka président mutu président Kasavubu azalaka bakongole babotaka ye Mobutu batiela biso ye Laurent Désiré Kabila batieli biso ye Kanambe oso batieli biso ye tozokende presque na 50 ans oyo ezali ke toza toujours mindele bazosakana na biso kotielaka biso po todéveloppe te et en plus na razoyeso bandeko nyonso ke soki
pareil voiture banini biloko bele tokusala yango na mansuka oyo tozala yango oyo bakulu basi balakisi deja basili balobi deja ezosenga tosikoma totombola mboka na biso tobunda tobima libanda ndeko nyonso esika oyo ozali ozala moluba musoye muswahili mukongo ekolo nyonso tu tobengana nano barwandais eza mabele na biso pourquoi kaka biso ozala na président ya étranger un rwandais oyo aza na mawa te na kobuma azobomaka bato mutu moi koprovoke bagere ya lokuta mpona kaka kobuma tosala effort biso tu tobenga bandeko na kisasa mpona esalaki tozala libere tozonga na mboka tokende kosala totombola mboka na biso matondo yaya matondo mingi mbuta tomoni ba opposant na kati na Congo baza kolobela yango te po eza mot d'ordre moko po bango baza kolobunda po Kabila longwa ne mona sema pesi mot d'ordre Kabila ba Rwandais babima alors ba opposant baza kolobela yango te ba toza koyoka bango te ba pasteur est-ce que bango babatu wana ba pasteur ba opposant ba kozala occasion de chiti te pour le 7 août 2017 pour na batu babima libanda matondo et on a l'occasion de chiti na ba opposant na Congo na bazate opposant moko tazala bango baza ba opposition d'accompagnement parce que opposition na nyonso ezala rassemblement chef nango Kabila kanambe rassemblement basalaka réunion na Jeval mutu afinansa Jeval wana komona ye Monsieur Yann wana aza belge abotama na Congo aza camarade ya Katumbi aza camarade ya Kabila ye mutu organiza makambo wana donc makambo wana eza nango ya kanambe basala opposition balunga kuna eza te yango moni bazokosala badébauchage facilement bazokotaka na bagouvernement face parce que baza bango opposant aza kuna te opposant kuna aza te ozonga le seul opposant na minute oyo aza babeti mutu lisikoyo na barwandais na Hippolyte Kanambe ezali kaka mwana nsemi mavwemba nkosi ye mutu akosikola ye mutu akolibere biso totya kimiru na biso totya kimiru na biso tya dongo bokondima na biso tokomona miracle ekosalema matondo yaya matondo tomoni dokolo sindika asili kobima awa par hasard kaka mbala moko pont abimi aide bandeko mingi bakendaki na réfugié kuna na kati na Angola aide bango na sima ya mikolo tokomi komona ye ba photo na Katumbi na bakamitatu no amindele misusu stadi basangani bango na bango batu ya loposo moko mbuta talisa biso au juste relation nini dokolo sindika azali yango na Katumbi matondo yaya sindika aza mutu moko azali propre aza na makila te aza na moyibi te alors bakorompi wana bake koluka ye mpona ameka kosukola nini na bango parce Katumbi aza na makila aboma bata nkukubile aboma banani balotla aboma bakombate ya Afrique du Sud ayiba mbongo to aza na moyibi eza bambisi te toati bambisi wana bakayebu wana ya koteka kuna bamilliard 8 milliard na Panama Papers eza mbongo bamini wana oyo bazango bakompani na Kabila na Hippolyte Kanambe mbongo ya yibi wana aza sale alors Kamitatu na parlons plus c'est un grand corrompu très alors bazomona groupe wana tu oyo bauti ba G7 baza mutu miyibi bazomona confiance bazoluka mutu moko ate bango pouvoir yango bazeluka sindika dokolo ye mpe aza na ye kidiba azokomprendre te bango bautilize ye yango tozopesa sindika dokolo topesi batension mingi kima na bato wana bakosaliri yo asala ebele mpona bakongo na biso donc kima mutu wana zala na nzela na yo bakosaliri yo bato wana baza na makila baza na salité ce sont des gens qui sont corrompus les Kamitatu là Moïse Katumbi là baza bango tuko baza basaliri nde ye loye azaki ndi bayebi te bango bautilize ye mpo bamonike mwa bangole baza mwa nini bakei tozwa ye te kolanda bango te parce que métis moko ta kozala président na Congo métis akozalaka président na Congo jamais oyo tu bazosala ngo manèvre buzoba mpo toyebi bango baza na wata Kabila bataki Hippolyte Kanambe toyebi na biso tu bazosala eza batricage ya buzoba peuple ti akoli peuple ti acomprendre bakokoka suti ya mbalo matondo yaya
matondo mingi vraiment na sepeli mingi mbuta la ndenge osiliko ya nola mituna la ngai na tozana ndeko moko na kombo ya Tony avandi na kati na Kinshasa kuna ndenge basango yeli biso ndenge bapesinga ba information azali na kati na Kinshasa kuna ndeko wana avandaki na kati na limane kuna ye na kati na akitaki Kinshasa na kati na Kinshasa kuna akomi kosala na demiape kuna akomi kosala akomi koteka batu ebele akomi kotela batu ba biloko ya mabe ba tobenga yango ba poison okokebisa na ba combattant na ba résistant bazali ko bundela mboka na biso na ndenge ya bosolo okoloba na bango nini po ete bazala mayele na batu ya lolenge wana matondo information ngo lobiola pe biso pe komeli biso awa partout États-Unis Canada pe Europe kuna tuzokebisa ba combattant nyonso surtout ba combattant emblématique ba combattant bundela na mboka boyo ka information otozwi andeko moko mona etoni Rwandais azalaka garde civile azonga na Congo avandaka na Allemagne azonga na Congo famille na eza na Allemagne na mboka mona Allemagne kuna colonne donc azonga na Congo kuna azosala na demi-yap nde soki yende mutu azokosala massacre ozoka ba prison manini yende aza chef nango bapesa grade ya major bande kotala mutu wana ayaka na France ayaka na baba États-Unis po aza na nationalité européenne ayaka na Canada boke bana mutu ndenge wana bo dénoncer partout bo dénoncer aza Rwandais 100%. Membuta nakati yote mbuta bakoyeba ndenge nini bao bayebi ete bakoyeba ndenge nini po bakombo ya batoni pe ezali ebele bato Allemagne bo baluka ye bata France bayebi ye bo bimisa ba photo na ye aza na kisasa sikoyo azokosala ba désordre azosala ba mabe boluka ba photo na ye comme ça toyeba ye tomele koyeba moto wana za nani to bato bayeba keba na ye bandeko ya Londres bokeba o bayebi ye Tony aza garde civile garde civile nyonso baza na Europe na États-Unis boyeba moto wana aza Rwandais boluka banini na ye bilili na ye bobimisa yango po information eli biso ke aza mutu oyo azokoboba bandeko na biso na Kinshasa makambo tu ezoleka ba prison na niveau ya Kinshasa na yende mutu aza na kati ya organisation na ngoyemba otini ba commando bazosala ba dégâts wana kwa bandeko na biso et puis na kati ya organisation kwa bakotia ba poison batie place wana na demi-yape nde tozona yende pe mutu azokotortire mwasi ya ne mwana nsemi na demi-yape kuna balobike yende oyo azokobeta kobomaka batu kopesa ba ordre mais balobi azalaka garde civile kala bagarde civile bele bayebi ye komo na ye Tony aza Rwandais bato bayebi Rwandais aza mwana barumbu ya kala bana barumbu tu boyebi ye bodenonse mwana mobali wana aza ndoki azokosala mabe na bandeko na biso matondo yaya message oyo bandeko tu oyo bango bakombata borele message oyo eza serie matondo boni sikoyo mama na biso yaya na biso mwasi ya ne mwana semi ndenge bakangaki boni nouvelle na eza lolenge boni lelo bakangie pourtant bato yebi na loi l'infraction individuelle mais kanambe akangie na ebite alinga sala nini donc tozosenga tokomi partout na États-Unis awa tokomi partout na Angleterre tokomi bandeko nyonso baza na Suisse bakomi na droit de l'homme po baluka kobimisa ye mwana asi babimisi deja mwana etikali kaka ye babimisa ye mpona azwa liberté na ye ozokona azwa liberté na ye kanambe azokokanga ye pourquoi mwasi wana aza politicien te mutu aza politicien eza mobali na ye mutu aza infraction individuelle soki infraction eza mobali na ye kaka mwana nsemi tozosenga batika ye bamende bino biyo mende botika mwata mwana nsemi tambwe mwamba yo burunde tika mwata ne mwana nsemi batika ye matondo mingi mbuta otangeli biso kombo ya tambwe mwamba oyo auti kokima jugement na mboka na Belgique azongi na Kinshasa jugement oyo etalaki ete batiaki en examen po na avion oyo ba bombardaki air azalaka na RCD Goma kuna au juste situation yango tilelo oyo eloko niza kolekana po tomoni abendi polémique ye na Katumbi aza italien aza na passeport aza Zambia aza na passeport italien bango pe kuna kan ya Katumbi bakomi kozongisela ba réponse ça veut dire ebendi pitopale entre bango au juste situation yango sikoyo eza boni matondo normalement aza mise en examen tambwe mwamba normalement na ndenge ya loi fallait pas quitter Belgique alors akimaki na nzela ya France te
tellement batilaki nano arrêt batilaki mandat d'arrêt international te alors na Rwanda alikaki ake na Kinshasa alors tambe mwamana asala nini bango bakwesa avion kuna na Kivu avion oyo ezalaka na 50 personnes bakongolais avion civil et puis abetela ngotolo ke tobomi batu bakongolais alors avion akwesaka avion ya série ya Laurent Désiré Kabila na 1998 mais lelo ye wana zosala na ipolitika nambe parce que bango tu bazalaka na bango na RDC Goma na RCD Goma kuna na bamende bango tu na barubwera bisengimana bango nyonso bazalaka kuna bango baboma batu et puis tata wana lelo azali bras droit ye nde moto azodirige Congo parce que akoma makangu ya soi-disant mwa mama na Kabila mama Sifa oyo ya lokuta mama oyo onima kozala mwana ya mama ya mwana nde wana akoma makangu na ye yango wana akoma kotia monoko mais ye moko tambwe mwamba c'est Burundi aza Burundi tout fait na Burundi aza bandeko na ye kuna bazala c'est Burundi bango tu bazokobanga mais bakokima mboka oyo bakokima alors Katumbi c'est vrai aza na passeport italien parce que papa na ezaka juif italien eza normal a héritier passeport ya tata na ye wana bakotiela yango tembe te et puis tomoni place badementir yango te bango bakamitatu akomi porte parole ya Katumbi oza soni kamitatu yo oza mutu mayele otanga oza kinwa ozokende kokomaka porte parole ya mutu ndenge wana oyo oyebi ke seye moyibi aza bomane bata mokungumile aboma bakombata ya Afrique du Sud kamitatu et c'est triste Mukongo ya zoba c'est triste kamitatu ce que tu fais la honte ya Bakongo alors mutu oyo Soriano aza Zambien mama na ye aza Zambien ndeko na ye Kativie Katoto bazaka tata moko Kativie Katoto mama na ye aza Congolaise mais ye mama na ye aza Zambien Soriano wana bota na base ebele aza Zambien puis ye Soriano azalaka candidat na badepute ya Zambie bapreuve ezali bato ele bayebi yango donc il peut pas être président comment kolingo ozalaka président na mboka bato yo Katumbi kende na mboka na yo kende na mboka na yo Zambie tu wana mpona nini bazwa Kongo basakana nango sumba boma bato oza su na mwasi na yo aza tuti burundaise azali niesi ya nani ya tuti burundaise rwandaise azali niesi ya Kagame alors biso kona première dame azala rwandaise mais esalama te ekosalama te Katumbi il faut infoge yo na Kabila bozaba oyeba ye na bino soki yo na Kabila oza na opposant loba ke okozongisa Kabila na Rwanda loba yango tonyoka yo tonima yo biso tono bataka palpable bapreuve loba yango soki ozoloba kono so Kabila yo comme président kotie sénateur à vie akozala latala ningo développer Congo tozala besoin sofala lobaki na kokanga ye na tie na prison il a tué les gens oza sali mabe maboko loza kobeba Katumbi c'est un italien aza banationalité belé aza na banationalité zambien tanzanien même baza na nation sud-africain azo voisin partout kokendaka ota quel passeport alors sa passeport alors bayebani eza baje nango bazosala wana bayebani na bango kofinga na bazosala wana eza baja mike bazosala biso ye moto aye kopanza opposition Katumbi aye kopanza opposition bato ya UDPS bozolanda motu wana bokobebisa vale na UDPS bokobebisa yango aye kozwa UDPS mpona popularité mpona parti yaza na parti asala parti na ye na totala balanda kosala parti na ye aza Zambien aza Congolais te parce que na 2003 asengaka visa d'établissement au homme d'affaires étranger bazwaka asenga yango na Congo pourquoi balakisi bapreuve wana balakisi bapreuve balakisi eza ya solo eza batricage te pepe balakisi eza ya solo parce bayokanaka bien ke ye akoma président alokana mele bamoni ke bakokanga ye yango azoboya bayokana deja atinda ye kotinda tala raison azwaka ono nakoi na ye na opposition parce que Kabila aboyi koannonce ndofe na ye soki annonsaki ndofe na ye nga ozanika kuna bakongole biso mayele le 7 août tomima ebele tomima matondo yaya ok matondo
matondo mingi mbuta vraiment ta ezali ko pusana ta to kobi vraiment na suka ya masolo na biso mwa liloba ya suka na mukuse poto sukisa masolo ya mukona lelo matondo liloba suka na zo banana bandeko nyoso ke tobima uza bandeko na obenga partout benga bandeko to bakindi et puis na ngina loba suna longi na yebika koyoka ngai kaka mwala ya mvimba vuvu kwa ngeina beti vingila le 7 août bimangu ya monana bimangu ya salama nzaya mvimba kongo ya mvimba vuvu kwa ngeyo ninge kaka sala bimangu mavwemba nkosi tweti kuikila nkaka tweti vingila mutima musi tweti vingila mutima musi nkaka mika bakuru bakusakumuna mika bakuru bakukeba vraiment wala ya mvimba tweti vingila mputu ya mvimba diaspora ya mvimba kwa ngete timona vuvu ya mvimba ya liberation ya Kongo kwa ngeyo ina matondo yaya na sengila bandeko nyosu le 7 août totelema parce que Congolais ne fois libérer Congo ceux qui Congolais libérer Congo to aussi vraie indépendance ya solo ya ngoyo liberté to ya Congo to soit indépendance mais économique to soit économique donc faut to indépendance na tout militaire économique nyoso to za na simane mwana nsemi miracle ko salema libération ko salema ba biso victoire te mutuza ko détourner biso likamote biso to za la muteba moko ozala toujours muteba moko yaya omoni na bakoko na biso lobi manyong ni melutila ndoki kunyonga ilutili ndoki manyong melutila ndoki partout zali congolais zala ko regretter zala souci ya mboka na yo bakoko bakoyoka yo bakoko bakoyoba yo tokende liboso ndenge bakoko balobi zabakutukini pasi kuze kutukwenda tozala makasi eloko bake toyeba esika uti paso bite pa osokokende paso tosokokende toyebi te na kanambe oyo paso mabiso meteri esika biso touti biso tozala bomoko na sagesse Congo na mwakati bakoko na biso tokolonga le 7 août mutu nyonso abima libanda boyiba eloko ya mutu te botouche eloko ya mutu te bakondima eloko ya mutu etali boso eloko ya mutu te piate nini te bobima kaka libanda bokende direction palais de la nation bokomona barwandais oyo bakomikendela te etali bango bakomona bimangu na bango bimangu bya ngitukulusi bamona matondo yaya matondo mingi vraiment mbuta na sepeli na ndenge tokomi na suka ndenge tolukaki tolobi yango tokomi na suka na biso vraiment na sepeli mingi na ndenge répondre na micro na ngai tomona limbala sima mbuta au revoir vraiment bandeko na ngai bino moko bolandi mbuta na biso na maso asiri koloba vraiment mituna ezalaki ya ngai ye azongisi biyano na nyonso o na siri kotuna ye vraiment po na ngai na ko beta 7 na likambo o etali le 7 août 2017 ezali chance na biso bandeko chance na biso ezali mukolo wana chance na biso vraiment ezali mukolo wana ezali ma chance na biso vraiment oyo ezali ete mwana Kongo nyonso abima mukolo wana atelemela badroit na ye telemela mboka na o bandeko banguna bafungoli miso bamonaki bayokaki balingi baempêcher mukolo wana ezali ete mukolo oyo biso moko tokobanda koloba na kati na mabele na biso mundele akozala lisusu na sima na biso te peuple congolais telema mukolo yango nazali kobenga ba résistant tout ba combattant tout ba résistant tout bino nyonso vraiment tobetela likambo oyo le 7 vraiment c'était vraiment ne mwana se mazali mwana ya Congo yo zali mwana ya Congo ngana za mwana ya Congo poni tokoboya kolanda mot d'ordre na ye ekozala malamu te vraiment tosimba na maboko elongo
tokolonga etumba oyo tozali nango liboso ya barwandais mpo esi bakotisi misisa na bango eboti babete nzete oyo ezangi misisa ezali nzete te mais nzete oyo barwandais bakotisi na kati na Congo esi eboti misisa alors mpona kopindola yango il faut kaka kolo mabele il faut kaka mutu oyo ayebi place misisa ya nzete evandaka mpo akata yango banda na ebandeli nango ntina suka yango mpo nzete ekweya yango wana vraimen topesi nyonso na maboko ya Nzambe asunga biso vraimen tolibere mboka na biso mokolo yango biso nyonso tokozala na esengo mingi matondo mingi mbote lisusu na kopesa na Mombele Black vraimen tomonani mbala ya nsima botikala malamu au revoir. Luvingila wangu ndolele lusonga kumbu ya Kongo ikumbu ya nani ilibasaya eva kama onga kasikisaga kumbuyo ya Kongo wabu wenda uzizila Kongo ila tubana ne Kongo kalunga kozo kanda yazinga mutani kozo kwena nuzolo la tata wabu wenda uzizila Kongo ila tubana kumumanda Kongo kama lembo imeni manisa wabu tangu ya vita mutisa wabu ndiona ya sweka ya baikisi lunganga lendo ya meni kumpita lendo kya totono ya meni kumbana mubuzula Kongo katyandu kyandikisu kumae kulula munda ya mbimba yefisantone patatu ya Kongo wabu ndiona ya sweka ya baikisi lunganga lendo ya meni kumpita lendo kya totono ya meni kumbana mubuzula Kongo katyandu kyandikisu kumae kulula munda ya mbimba yefisantone patatu ya Kongo wabu wenda uzizila Kongo ila tubana ne Kongo kalunga kozo kanda yazinga mutanji kozo wenda